biso pe to sepeli makasi parce que nga naza mwana mpungu naza mwana tata Simoki Mbangu mais nga naza mwana mpungu naza mwana snaf na sepeli makasi komona bino parce que toza même religion siko biso to kolinga ke ipana biso pe boya kotongela biso lingo boya kotongela biso ndako po epesa sentiment na parce que bato ebele ba ebina bango monene na Nzambe te bazomona kaka ndako ya tata Kimbangu. Oui. Pour wana za mwana mpungu soki na bengi mpungu sadi mpungu Kimbangu yo wana biso to Holanda siko to na posa kaka boya kosala biso ndako ya monene po bato ba comprendre que Kimbangu aza vivant parce que alobaki ke boko mona miracle ko salema na mikolo zo sanini ezoya parce que biso to Holanda kaka même liloba yango wana ya salaki nini alobelaki biso. nyonso bapapa baloko na biso ntango ekoki biso sikoyo tomipesa na makambo misato bolingo mibeko misala keke nyonso komona yo ekoyemama na biloko na biso mama yo nde ozali mama ya mabota balingo makambo mingi ya babepo na biso bato moyindo kasi ntango ekoya bakosepela na biso kaka santan ekomota makambo elele.
te bandeko balandi ya Menga Makimbangu télévision biso bandeko na bino awa na kati ya Grand Kwilu bomona kilo lenge wapi tolakisi bino. Voilà, wana seli moko na bawa utiko kita na mboka ya Kianga ande bazali ko sepela de concentrer maman Fallon ou to longwa ki na mboka Kinshasa précisément na Changu où depuis 16h to tamboli na nzela 14h de route na kati ya mutu kwa kasi non to komikaka bulungu oto zali ko kendete na kati ya Grand Kwilu yango na mwa skal muketo sali ara mboka ya Kianga to kokuta na bandeko ya Kianga to betama muke isolo na bango ba bisa biso mboka na bango ya kandenge ni poto zali na biso ko leka to ko continuer mobembo. Papa mbote na yo mbote. Voilà biso bandeko na bino ya Menga Makimbangu télévision totala makamo kili mobimba na kosala découverte ya mboka Congo nde to komi awa na mboka ya Kianga ndengolo bio zali nani na kati ya mboka oyo naza moto komenga mowawa na Kianga mbona biso original zawa na Kianga toza bien na Kianga toli développement ya Kianga ya mboka na biso. Voilà na kati ya mboka Kianga awa ndenge bolobi bosala pratiquement nini tosa bilanga maziba yango to vivre na vina biso utala caméra yango bosali bokende bemisaka ti Kinshasa ti Kinshasa gikuti bulung. Voilà bokuna nde bokenda oteka tote na Kinshasa boza pe na ba école eza ya malonga eza mandako na bino eza kaka boye na ba hut na ba sampa ya teleza ya esope eza. Voilà nini koloba na mokili momba o bazali kolanda yo moko ya mboka ya Kianga awa tolinga to bongisa mboka to bongisa mboka de papa mboka ndengo zotambola boye bien oyo koma na Kianga au moins. Voilà merci beaucoup tozali kokoba okobaksa ya kobaksa zali ya pasa pe. Voilà papa habitant ya Kianga te faut koloba na kimia pamba te o ezali chaîne ya tata Kimbangu yoka ngai te kotala bino ezali chaîne ya tata Kimbangu maloba ya kimia ya motu yango kopanza na mokili mobimba bato bakosima mitema na bakonzi ya mboka o bazali musika même ba école o bakosala o ezali communication to ende kopanza sa mama ko kabela ngai ba avocat nazoteka. Voilà noko masera nalobia biso pe to sepeli makasi parce que nga naza mwana mpungu naza mwana tata Simogi Mbangu nga naza mwana mpungu naza mwana snaf na sepeli makasi komona bino parce que toza même religion siko biso to kolinga ke dipana biso pe boya kotongela biso lingo boya kotongela biso ndako po epesa sentiment na mboka parce que bato ebele bayebi na bango monene na Nzambe te bazomona kaka ndako ya tata Kimbangu. Oui pour wana za mwana mpungu soki na bengi mpungu sadi mpungu Kimbangu yo wana biso to Holanda siko toza na posa kaka boya kosala biso ndako ya monene po bato ba comprendre que Kimbangu aza vivant parce que alobaki ke boko mona miracle ko salema na mikolo zo sanini ezoya parce que biso tozolanda kaka même liloba yango wana ya salaki nini alobelaki biso mais soki oyeko bima journal lobo seke eza ye moko atini ke kende na mboka Kianga eza na batu babunga bayebi te siko ndenge na moni oseki fo ya kolamusa biso po bato ebele bayebi Nzambe te parce que ngai avani na Equity na yo zonga na mboka pona alakisa baninga pourvu ke bafungwa mana makambo ya bunzambe be bakoti na makambo ya nini ya muzindu ya mokili bazoyeba Kimbangu te sera na minga koloba te soki bozanga susi na biso boya kotiela biso na ndako o biso tokobondelaka ntango nyonso tozokwadolaka ye ntango nyonso tala ndenge tozotambola matondo mingi tozali bapandi sango mosala na biso ezali kwa kobimisa oyo eza na kati ya mitema ya population ya bana tata Kimbangu o babombami na kati ya mokili mombandakisa awa na Kianga boyoki ndenge ndeko asili kolela na bakonzi ya lingomba na bakonzi ya mboka pe bazala kolanda biso mbela bana ya Kianga baleli balobi ndako ya tata Kimbangu na Kianga ezali te etuta mitema ya moko na moko po ete bandeko pe bakende bakoka kosepela makolo na biso na nzela non tokomi kaka bulungu te mais 14 heures de marche kolemba oyo wapi elongo na ndeko na ngai tozali kosala na ye route ensemble moko ya Kodi mama toti na uta Kinshasa ba impression na ezali nini maman trop de fatigue mais je sais que tu tenir cara dans les bons pour toi atteindre objectif voilà matondo mingi CG pas ali mosika kuna CG ozali deuxième fois na yo a na kati ya Kodi non CG il faut pas ça le bateau si to lembi display ezali bien to tambla ba bi ke to lalité mo kilimo bezali ko ndabiso e bi ke to lalité ou to longa ki 16h 14h de marche mais to zo koma karaté CG to ko tambola lisusu tozo tambola vraiment
à peu près peut-être 11 heures de comme à Bolongo. Mais difficultés sont énormes. Il faut Nzela, Bachata, Bitine, Ata asphaltage, ça sera bien. Bolongo vraiment a reçu beaucoup de politiciens. Malheureusement, Nzela. Parce que Bolongo ici, il y a trop de produits agricoles. Voilà. Oyo ezali na kati ya Bolongo. Kobima Kisasa, vraiment ça peut nourrir Kisasa. Mais Nzela, ça fait mal. Nzela, vraiment difficilement. Talabat Balongo de 14h, Tissiko, to commune en Bolongo. Mais s'il y a cette volonté politique là, il y a que Salaba, Nzela, il y a des aides agricoles au Monake. Kinshasa sera vraiment bien nourri. Matondo mingi menga makimbangu television na kati ya kopanda sangwa tata Molimo Santo pe ya ko communiquer mokili mobimbe longo na bakonzi pona kotala Nzela ya bulungu ta tozalaki kokende totika la brancher ça la geste d'amour. S'abonner, partager pendant sango yo pe komela bakonzi bali kolala bazomona teke population ya Congo ezali konyo koma bulungu mboka munene Nzela tozali kokende kasi uta tolongaki 14h non to komika kate tozali ka kokoba balobi 11h tam sou petit 15h to koma karate biloko nyoso pe to sito lié yango bete pesa yo be pesa ga yo ve mumezali sabeno ben meza papa kimbango na mboka kia papa kimbango munu muge samba kimbango en betke salari na nyonso benge pesa betu za wana kyang betu melemba betke salari ave atampila benge baga bena sala yo mpe ve est-ce que nzambe balimba ka kato Mais ngeke mebisa Nzambi. Kono nani? Emery. Emery otanga ka wapi? Nakimbangisa. Nakimbangisa? Loba mama kasi. Nakimbangisa. Obi papa Simon Kimba? Oui. Azanani. Kasi otanga ka na école na ye no? Batang sa kabino papa Simon Kimba nkuna? Oui. Vous êtes la classe ni? 3e. Vous êtes la 3e? Oui. Nzembo nini ona kimbangisa boyemba kana école oyo ko yembela biso po ete batu bazali kolando pe bayeba. Ngewa Nzoni. Nzoni ke vadi ave. Ngene bada clair, tout singe bada clair. Ngeke bakala. Utamuna. Oui bien dans nzembo moyo te boyemba kana école. Voilà, wana tozali kokota na mutuka to skali na biso na kati ya mboka mpanga esili. Tozali kokoti mobembo na biso pona kokoma na bulungu te papa oyo papa enoke papa oyo tozali kotambwa naye asontsaki ngapo na yebi komata na bisi te na sietaki papa omoni ngana oyo tokutani sikoyo omoni oza journaliste ya solo kaso gangela ye ngapo na sietaki mpona nini po yebi komata na bisi te na masungaki wa meme na botola na zwaki yo bakoli ozaki po yebisa biso folo laka ngai na ngai nasomba misuni ebele na nzela yo laki ngai te tala ndenge biloko nyonso esi na bulungu na bulungu ezali misuni nyonso ezali voilà matondo mingi Menga makimbangu television ndenge totalisaki bino na mboka oyo totelemaki esika wapi déchargement ezalaki kosala kasi koya ya Nzela na cadre ya découverte ya mboka Congo elongo na bino bozali kolanda biso nde na Nzela ya kokende bulungu nde tozali koloba ete pasi ya Congo ezali kokoba se kokoba esika nyonso okotala bulungu mboka etondi biloko kasi Nzela ya malongo ezali te miso na bino ezali te mwa lolenge kani mutuka esili kokanga Nzela mutuka esili kokanga Nzela awa bandeko bazali kosunga biso na tina ya kofongola Nzela ezali moko ya bana mboka awa azwi likanisi ya kosunga biso mpona Nzela ekwa kofungwama ndenge yo esiko ozali na mosika okosala geste d'amour ndenge mpe ndeko azali kosala geste d'amour voilà wana tozali kokuta na bongo na lombango na superviseur ya misala ye akotalisa biso nanu bango bazali banani pe mai bazali kosala tata mbote na yo mbote mama
Ya solo biso bande ko na bino amenga makimbango television to kolanda makamokili mobimba na mobembo tozali na yango kokende bulungu nde tokutana mikakatano o na nzela kasi koyebisa biso nano awa tozwami na mboka nini pe kombo na yo nani? Kombo nanga Monsieur Doyen Kikunda. Toza na mboka Kunga PLZ, Kunga PH. Tosala kanzela oyo banda kala na initiation ya honorable Munganga Kadimba Gembi, honorable national nani député national. Mais misala yo abandaka banda kala. Ye akomi na noté député azana ONGD naye bientôt. Donc bien-être pour tous bar bulungu. Yango azwaki initiation ke abongisaka banzela po bandeko koto babando souffrir to bando zanga ba manioko biloko ya bilanga moye bima ezate yango na ye azwaki likanisi wana ke abongisa nzela po bando bimisa biloko yo mais azana ba axe misatu kana koto soko komi na moyoko axe wana moyoko ezokende ti kialu axe mususu boye keti bana kungati na kwenge bon toza na difficulté moko awa loboko aye moko azokoka te fale nzela ezala malamu tala ba cantonnier tozwaka ka prime ayebisa biso ke bozozwaka mwa savon bosalelaka bozwa 40,000 tala bandeko bazana bana 40,000 wana ezosunga te yango wana tozoyeba te soki mutu mususu akobakisa na enveloppe oyo apesaka po esunga biso en tout cas toza na osouffrir koto moyen eza te tala banzela ndenge ekomi ebongo nzela yango mpe eza mokuse ye aswisa nzela ti nanko eza na tronçon etikaka bananko ti bulungu yango wana tozolela soki badepute mosusu baza boya si constitution ya bulungu bakozwa mpe likanisi lokola ndeko oyo bakokosonga bulungu mpo nzela oyo efongomaka kitoko. Matondo mingi mbuta kasi baesi biso eza na matière première awa oyo ezali mabele o ba maman basalelaka ba cruche tokobengaka yango na français bakibakulu. Est-ce que bokoko ba mabele wana ezali wapi bakozwaka yango ndenge nini pe mwako pitalisa biso nano détail wana? Mabele wana eza kana bazama na biso pe na besomi na biso mabele wana eza matière première. Matière première o basalelaka banzungu. Voilà. Bon biso koto tobenga yango kinguma yango wana me mikolo oyo ekomi na mwa problème batakisata bazoya kosomba yango mais awa soki toke tobimi muyoko eza na libulu moko bokomona bozwi échantillon bokolakisa soki mabele yango bozoluka yango wana bozwi bokelakisa soki bokosalela me kote ozala na mwa facilité ya kozwa yango etekamaka na soki okomi na kipwala penza wana bachargaka mutuka mobimba ezokende ti kisasa bakanga yango na bamarket de market batie koli na kisasa bateya soki 60,000. Voilà. Beaucoup d'argent. Merci beaucoup Mbuta. Mbela na bino to sito yoki yango kasi bandeko bazali ko sala musala ndenge bozali ko koma tina kati ya mai parce que babiso to la nindi loti na kati ya mai to pe bosali ndambo bokati ndakisa ndenge mutu ke kangami kuna bokosala likambo te po nzela efongwama. Bon tozo fongola nzela to fongola na programme toza te lokola ba kanto bazoya na salon biso to sala nzela chaque jour nzela to sala ka to bana na 7h30 to sitsaka na 11h30 biso to sala te soki mutuko ekufi na nzela toke sala mais biso tozo bongisa nzela nyonso ezala bien mais mutuko eza na problème bandeko pe bayawa bango basalaka alobi ke soki moyen eza ba chauffeur bakokanisa ata mwa savon ya lelo bango ba continuer te mosala ndenge basalaka bake sala mosala wana po mito wana esa nini eleka eza problème ya nzela te eza problème mutuka nde ekufi mais nzela eza bien bozomona bino moko ndenge tozosala. Matondo mingi mbote ibonge mavimpi mbote ya ibwana na beno ya bwana na betu nkumbwa bwana ngenki kianga betu kwa ku betu ke kala pont ya poka bango à peu près combien de kilomètres poto ko mabulungu na ti bulungu bon là piata ba 7 ba 7 km 7 km moké et que na fioti ina ne na betu bakolo ça veut dire c'est la 3 heures du temps na mutuka na makolo 3 heures 3 heures du temps. Wow. Mai on a monné na profondeur bon na mvula comme fulu mudino ko kumati mwa na mvula donc pour c'est que dindaka te bon yoke dinda ve voilà biso to sepeli sika to tikishasa to yokotala bino kasi to komena nzela kangami yangwana esengo na biso zali to solola na bino nini oko ekoloba na mokili momba bazali bon
na lingi babongela biso nzela babongela biso pena nzela bien kolia komela banzela tu faut ezala banzela il faut ezala nzela il faut ezala pesa bien nzela il faut ezala bien botela biso prince bakamne ko ta kotona mboka toza pesa kolia nzela pesa ko kofutande nzela ndeza wana ezate tant bakamne nge kangami maifu bofongola biso nzela pesa bien bofongola biso nzela. Est-ce que big mboka etambola rapena bokoko mais ça bien na ndinga ngia na bonkoko il faut bonkoko peut te vendre bonkoko peut te vendre sambo wa malafa ngashi yoke moninga dia fait ngibeza batata kimbango pasi mo kimbango bon ina nkaka na beto shi ina nzami na beta ntota ndini mais bokoko a beto mais yanke tambula na boala beto mboka na biso voilà tambula na bokoko na biso bon lilobani nyoko ko pesa na tata kimbango kyanga bon na ko pesa mbote abatela biso pe abatela biso pe to batela ye voilà merci. Merci. Et s'il n'a pas été il y a ok, d'accord. Ok. Voilà, bandeko balandia menga makimbango télévision na cadre ya découverte biso wana na kati ya pont Kabangu wapi tozali kotambola malembe makolo ba kilomètre auto sito parcourir leki ebele kasi sokene kapa mbate nzela ezate nzela ezali te barobaka loboko moko ekosokolaka elongi te bana ya Congo bazali na mokili mombabino bayebokenda mboka bakobundelaka yango mosika te mboka bakobundelaka yango pembeni kasi mama falo ntima disciple ya SK Tata Simone Kimbango Kyanga na telemel nanga wana misu na bino témoin ngai combattant biso boye biso opposition biso majorité mboka yango photo bongisa nzela ezate biloko ezali ebele na telemeli wana spécial dédicace en direct du grand Kwilu wapi na ponka bangu tozwami na sepeli na kanisa lelo batata na ngai na kati ya mayo zoyoka rivière au ndenge zali kochola na malembe nyonso zali somo ko penza za très agréable alors soko meki onimbi kasi mobembo zali na molai yambo to kwa kokanisa batata yambo kili momba o ba kostena ka mama falon na ba mabondeli na ba appel na ba encouragement yani mosi Tata Simone Kimbango Kyanga ni le Paracletos le patron de la 4e génération Nzambia Mpungutu Lendo tata. Merci mingi longoli biso mboka Kinshasa to komi awa malgré ni kakatano eliki ezali to kokoma bulungu to kanisi peta tansongi andila papa Mbenza André ba mbote bisika bozomi depuis Yerusalem ya sika to bosani pete papa Zako to pesi mbote bisika ye azwami elongo na tata mokonzi wa bule kuna Kinshasa papa José Diangenda papa Rigene ba mbote bisika bozwami ba mama conseillère na biso mama Mwilu to pesi bino ba mbote bisika bozwami ba ngudi ya beto to bosani te ba longani ya ba papa na motu ya train yemoko la première dame de l'église Kimbangiste mama Sidoni ba mbote bisika bozwami maman Falon en direct de Bulungu tozali kokende tozama grand Kwilu to tiki mboka Kinshasa ba kilomètre ebele Outa mokolo ya lobby tozade outa lobby 14h donc lobby ça qui papa enoch maketi lobby ça qui date ni lisusu to bosani poko nimba na nzela eleki le 15 voilà outa le 15 na 14h to longwaki lelo to komi le 16 kasi non to komi kakate bota la passe ya nzela donc muta longwaki Kinshasa ki États-Unis a komi mais biso kaka na kati ya capitale na kati ya Congo tozali kokoma te na kanisi bongo so na kanisi bongo batata na ngai yo bakobenga kasoki émission ekoti maman falot qualité ya image kitoko musala kitoko na pesi bino merci tokanisi papa Marcel évangéliste kuna na Saint-Ouen ba mbote na yo bisika ozwami papa pona ninte tokanisa papa Kiss kolobaka mama na nous ma tante Blanche yemoka yebi code papa Kiss papa d'amour ba mbote bisika bozwami maman Falon en direct de Bulungu papa Sunda Afonso bambote na yo pona ninte tokanisa papa révérend Martin Manzanza molonga ni ya maman Nicole ezali spécial dédicace depuis Bulungu to telemi kaka musa tozali ko kenon to banzi yango te to bosani pete tozali na délégation mobimba ya kodi wala to moni le CG papa Blaise yendali ko tambusa biso yendali ko servir d'interlocuteur nzinga awa soko bi munoko mboka to ko solo na batu ya Bulungu te papa Blaise bambote na obisika ozwami to bosani te yemoko le président général
papa Israël Milweki kisolo keleba mbote bisika besoin pamba te yende mtazali kotangusa lukangu oyo na ngambo pe mama Priska tobosani ete ye wana balobi secrétaire permanente du chef azali à côté donc elle assure papa Enoch Maketi toujours na sima ya bilili po ete comme la bino en bonne et due forme yende azali ko assurer tokanisi papa Prosper Mpwetu bambote na yo balobi spécial dédicace à batata ba maman bo tenir biso regarder celui ko koba na kati ya papa Enoch tout faire découvrir bana tamo konja boule mboka Congo la beauté qu'il y a dans ces pays mboka oyo bakoko na biso batikela biso o ngai na yo photo bundela tokanisi bongo papa Benet Richard bambote bisika bozwami tokanisi bongo papa Surben Swalengi makolo na biso na kati ya mboka na bino représentant de la ville province de Kinshasa bambote na bino bisika bozwami to bosani pe lisusu te wana tokokanisa papa Dodo Zola bambote bisika bozwami papa Amalfi Ndongala état major mboka na yo Congo yango tala merveille tala beauté pays moko d'Ukimia beaucoup d'endroits non exploités vous allez kokoba to tika la brancher juste moko suffit geste d'amour s'abonner na kati ya Menga Makimbangu télévision partager merci Nandeko oyo papa Nguma merci na yo ndeko na ngai yazali mwana tata Mbango atala ki solo vidéo ya kondima katata simbili monte kasi tango atala ki vidéo bazali ko kumsa tata Nzambe a se résister ki te abengi polo baete lelo ngayo na ndime tata Mbango azali Nzambe a s'abonner a partager ya komi bongo disciple di saint esprit bataza ipe ko panza sango malamu to kende na biso sumola ite kasi to zali na tango to kolongwa bokomona pour le moment mo fala na zaka kana na bulungu soli ko zela nzele funga mapo to kende buto inda te pona bazambo to kola na ndenge nini babondeli na bino e bomba biso tokutai na bangonga ezali koya matondo mingi na bolingo na yo papa bango bakomeli biso tokopesa yo ni yozo lokumu nkembo ezala pai na yo ndenge bakomeli biso na kimia wana tosengi pe ezala na programme na bango na pratique
bino soki esika ya malamu nde esala kati na oyo bosengi biso esalama ya satana ebanda na nzela tosengi na banzoto mpe na milimo na biso na kombo ya tata mwana mpe molimo santo amen. Fidèles internautes balandi ya Menga Makimbango télévision wana bozali komona biso équipe ya Menga Makimbango télévision elongo na akodi awa na Bulungu liboso ya paroisse kimbangiste ya Bulungu na ndako ya tata uta 15h ya lobiti 18h ya lelo 28h de route o biso to sali tokine molaite CG toti kokoma na Bulungu lilo bezali nini na pesi matone mingi epa ya mfumu Kimbangu epa ya Nzambe oyo apesi biso makasi poto koma na kati na esika oyo voyage euti kozala mikakatano ebele nzela ya kokufa mais Nzambe asali ke biso to koma na kati ya Bulungu yango topesi matondo mingi. Matondo mingi malgré ba difficulté bino moko bomoni maman presque liloba na mokuse pambate topesi kaka matondo na kasi Makimbango asungi biso tokomi ezalaki facile te na bokolemba mais en tout cas tosi tokomi yango na topesi matondi matondo mingi bande ko Balandi ya Menga Makimbango télévision miso na bino elaki témoin ndenge ni nzele ezalaki matata kasi na bolingo tata Nzambe nkolo spectacle molimo santo sil kokoma botika la branche pour bénéficier na ba image oyo ezali kolanda na sima tokutani na Mikolo ezali koya. Merci.